malamu bisika nyonso bozwi baku ya kolanda solola plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Formation ya gouvernement, première ministre Judith Tuluka Yambaki Lobi, la délégation à ba regroupement politique, banani baleka qui vous a détaillé un élément oyo. Nous avons été invités par la première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire, c'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Nous avons échangé sur l'avenir du pays, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan judiciaire et autres questions essentielles de la vie nationale. Et nous nous sommes entendus sur le quota qui nous sera réservé dans le futur gouvernement. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions des militaires. Nous avons esquissé tous les critères. Nous nous voyons capables et prêts à être dans le gouvernement. C'est à elle de décider pour le futur. Nous devons aller très vite. Nous avons déjà perdu à peu près 4 mois, si je ne me trompe, et nous ne pouvons pas continuer à attendre indéfiniment. La population nous attend, ce n'est pas nous. On ne peut pas regarder nos intérêts personnels, nous devons regarder les intérêts de la population d'abord, parce que nous sommes les serviteurs en tant que chef nommé ou quoi, ou député, nous sommes des serviteurs. Donc nous devons faire vite, nous devons l'aider à aller très vite pour implémenter la vision du chef de l'État, pour que demain le Congolais ait aussi le sourire. Pas préoccupé à pouvoir occuper tel autre poste ministériel. Le plus important pour nous, nous sommes à la disposition de la République à travers notre majorité parlementaire. Le poste qui nous sera confié, c'est celui-là que nous allons occuper. Nous avons échangé sur tout ce qui est la vision du chef de l'État, sur la santé universelle. Nous avons échangé sur beaucoup d'autres domaines qui nous causent de problèmes dans ces pays. Et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres en mettant ce gouvernement en place, en mettant des gens compétents, des gens qui méritent et des gens qui ont l'amour du pays et l'amour du peuple. Nous allons accompagner cette vision qu'elle a, parce que je vois qu'elle s'est imprégnée de cette vision du chef de l'État. On en a et nous allons l'accompagner. Et nous comptons sur ce gouvernement pour que les choses changent. Nous avons échangé sur les programmes du gouvernement, quelles sont les priorités, et chacun de nous a donné son point de vue. Et nous avons suggéré que ce soit des hommes et des femmes dignes, qui ont une dose de morale. Qu'on ne prenne pas les gens pour les récompenser. Parce que nous, par exemple, nous n'avons que 6 députés nationaux. Mais il faut voir autour de nous, il y a des personnalités qui pèsent de ce pays. Donc on ne puisse pas mettre des gens parce qu'on doit les récompenser, non. Sinon, nous risquons de connaître le fiasco. Attendons tous que le gouvernement soit un peu réduit, que la taille puisse être réduite, que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres qui est tout autour tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons, et parce que le plus important ce n'est pas le nombre des ministres, mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain et le programme du gouvernement qui devra être appliqué sans faille. Je pense que c'est ça qui pourra permettre que les choses puissent aller de l'avant. Nous avons l'obligation d'accompagner ce nouveau gouvernement, nous avons l'obligation de pouvoir produire des résultats qui pourront
rester qui pourront marquer l'histoire de la République démocratique du Congo et que ce gouvernement puisse réellement pousser la République démocratique du Congo vers le développement. Nani aliambongo ya misala ya école agricole na quartier Mombele na commune ya Limete, constat ya Serf Luzolo. Tozali awa na institut technique agricole na quartier Mombele na commune ya Limete bon ndimelanga ke ezali parmi ba institut agricole oyo kenda ntango awa na kati ya mboka la biso po awa vraiment e bimisa ba agriculteur ya minene ba vétérinaire ya minene bo koki kondima te ka sitika na ebisa bino ke depuis mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka ko poser première pierre na ye awa na kati ya institut oyo po na kotonga institut moderne na makambo etali agriculture na élevage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Kasi bokoki kondima te ata brika yu moko ya muke ya pamba na nukutu babandi kotonga te tala batu bazali kotuna yango ezali nini ezali kozanga pour que babanda misala oyo parce que chef de l'état apesa déjà mot d'ordre pembongo le yango ebimaki botala bino moko soki ezalaki ba mama oyo te esika oyo koma nango zamba ya kosakala te bango de bayaka kosala bilanga awa nde bozali komona propriété oyo ezali awa kutuna ebisa bino ba mama oyo babengana bango nde ya kobengana bayaka kosala mosala awa na mutu makasi boyoka population nde bango moko balobi anda baya babuka wana ti basungula basimbaka te eloko te toyebi ojife eza nini mpe na place wana bame mwa milanga banda kolona ne sofe bato babenga bame eloko basaka ya te baya babongisa biso place ya biko makriti bana mpe basakanaka wana tomona mabande mpe eza na place wana bon pour le moment tomoni ata ni brique ni kaesi moko ni ata camion esili ne ekoti te fo kutu ne bakataki bengana mama bilanga bongo basalaki ere me batika bamama batrape bilanga po bilanga ya tikoni ya biso bandunda bamakembeli bamama kuna basalaka su te batika terrain vide kaka boye batiti ebota comme nakonesi mafore moko na kati donc ti jusqu'aujourd'hui ata mosala moko esalani awa na kati ya tikoni te yango totuni ezalaka nini to ezali kozanga nini po babanda misala oyo po chef de l'état apesa déjà mot d'ordre na ye awa pe ekuta lobaki alingi a utiliser agriculture awa na kati ya mboka la biso po na kosunga peuple congolais balia kitoko nyonso esalama malamu tozoyeba te nani yango azali kobloke misala awa nani aliaki mbongo po te misala yango esalama te bino vraiment bozali bato ya kokanga bo expliquer biso mbongo oyo ekenda po jusqu'à présent misala oyo ezali kosalama te esali pasi pardon bati ekei Opération Panthère Noire ezali kobimisa ba effet nango bakangi moko ya bakulu na Yekiri Zaïre oyo ba nyokola population ya commune ya Limete na quartier industriel. Le reportage. Opération Panthère Noire en marche Kuluna esengeli esila na ville province ya Kinshasa en particulier peine étendue mobimba ya République démocratique du Congo en général. Yango nde ezali kosalama bana mibali oyo bozali komona en pleine opération boye bazali kobunda Kuluna tozali awa na commune ya Limete plus précisément na 9e rue industrielle. Lokola vidéo oyo ekomaki epa ya bakambi ya la police balukisi bango surtout ba oyo bazali identifiable tala moko yeyo azwami na sengle ya blé liende azalaki ko papa muninga na lichette na mukongo sans pitié yoka communication. Eziye suite à information tozwaki tozwa ba image de ndeko le sengle na ye to moni mais to ko zoete tango aye ko iba azoni bisu na ka aye ko iba téléphone ya policier to kangie malamo to téléphone ba image na ye to moni tozwa ka en pleine opération azo sala opération moni ba image de retour ba image au moins la musala Panthère Noire dans le sol donc bande de atteindre bazala zaïrois azala bango opération de secteur de sala opération da wapi le ba sala opération de opération oh la zaïrois poza ba image donc la 9e rue industrielle de place bango opération bazala na ba vinga na msala sokoto vous comprenez donc bazaba na oyo
passe côté à liberté dans 9e rue parce que c'est mettre terreur la rosakalate base la ngoisa kuna balabala bobozo na balabala bosusu wana neti oyo osa mama ni makambo ya innocent parce que yo ba image ko la balancer ba image yaye na tunye mutuna na video ni akisa lobi ngayo o bona biso na tele madio la tunye mutuna alobi ngayo na osala action donc opération Panther to osala ngo par hasard te to ciblé to kangi mo anayo aza kululu toujours que l'endorte, ils ont comprendre mon frère. Donc toujours c'est la maman. Moi on a sur ça que nous devons dénoncer. Comment maman bête pas nous connaissons sur le la paye. Donc l'opération Panther Noir toujours en marche. Tu connais maman tu connais zoa bango tu timbi bango à qui de droit. Donc le tour en marche. Toujours petit kata morte. On ça la vidéo, on ça la nuit. Et le bas. On ça arrive. Le bas ma casse. La vidéo on ça la nuit. Combo équilibre avec les amis. Voilà, chef de bande na bio comme Renan. Le backup pour te besoin comme même unité pour avancer la banquette. Silva. Tanga ba dina no nyoso. Chef de bande, chef na bio comme Renan. Silva. Oh la bio Susulani. Katangi. Oh monsieur la Birani. Jordan. Oh monsieur Susulani. Gaël. Monsieur Soubani. D'accord. Monsieur Soubani. Christian. Monsieur Soubani. Des risques, Monsieur Soubani. Ah oui, opération Panthère Noire, Moussala Kitoko, mon général Mania Chani, Kosamba Nayote, Po, Moussala Nayo, Ezali Komonana, les maestros Panthère Noire d'Afrique, Moussala, Ezali Kosalama, avec un pacte paix, idéologie toujours. Boinde Zalaka. Que yo. TAC contre un civique na province ya Kasai, commissaire divisionnaire adjoint le général Silvano Kasongo Kitenge a Pessi ba numéro vert pour nous contacter la police. Boza ba détail. Tosengi ba na Chikapa, ba ndeko ba mama Chikapa, ba papa. Ba que police c'est pour la bango. Il faut collaborer, ba na ko dénoncer ba criminel. Baba ko lobanyo sur ma base salema na cité parce que ba criminel pas maté baba va faire na biso na cité ça ba na biso na biso on se va policier on se va militaire c'est pourquoi tu check numéro à permanence toujours rappeler numéro wana de façon que ceux qui problème dans le quartier et pas voisin ou bien benga na numéro wana police ko ya noki ko sala ko neutraliser ba bandi wana nous avons un numéro facile 083 83 83 544 083 83 83 544. Dans mon sous 099 19 11 600. 099 19 11 600. Numéro Mibalewana, Bobenga, de façon que police est. Merci beaucoup. Le bel équipe de la Kisaki Bino, bande yaba criminel moko babotolaki bendi mbongo na Lubumbashi. Mukola lelo bakangi moko na bango bambata zui kukamwe. Akandenge toyebisaka bino ke solo la plus ezali moko parmi ba canal ya communication entre population na bakonzi ya mboka ebele bachaka tembe tala sikoyo lobele kito lakisa bino ndenge nini ba criminel na Lubumbashi ba botolaki bendie mbongo pe tosengaki na bakonzi ya la police ba lukana nuba oyo bazalaki identifiable oyo ba kangama et puis balakisa ke la police asalaka musala na yango ndenge kaka tosengaki ndenge kaka esalami moko parmi oyo basimbaki munduki yeyo azwami pe azali kolela lokola bebe yoka eloko oyo. Ah oui, félicitations na bakonzi à la police, en tout cas coup de chapeau na bino et sengelinde ezalaka boye yepe ala kisabaninga na nyonso oyo batikali batu bela ba crime nyonso oyo basala et puis bala kisa esika nini bazwaka ba minduki oyo tala sikoyo awa zwami akomi kolela lokola baba ebebe yeke yo.
Okiti Muke Libulu, Okiti Lisusu Libulu, DJ Momboshi ba condamné à 12 mois de servitude pénale principale na tribunal de paix ya Gombe. Bozaba détail n'élément oyo. Solo Nzembo oyo erandaki ye célèbre na ndenge ya kosakana te na Kinshasa oyo kasi contenu nango ya buzoba nde epesisi DJ Momboshi condamnation ya 12 mois de servitude pénale principale na tribunal de paix ya Kinshasa Gombe. Na kanze rouge libanda chocolat pene pene samba Okiti Muke Libulu Okiti Lisusu Libulu. Président ngana betango na ndenge bato ba santé na moto o bato ba mo kanisa. Ngala beton na forme elongi mabulu ezebele libula ma ezali otumula be libulu mabulu ezebele na mboka na biso ya obese ngala beton na forme elonga moto libulu eza munoko na kati ya munoko ezalaka rouge ezali lembo mbebo na biso chocolat ya mwana na ba mandefu zamba batu ba memiongo na bandenge na bango na bandenge na bango. Mais la question ya juge président pour na koyeba rapport entre libulu oyo ezali kolakisa munoko selo DJ Momboshi pe madesu oyo mama alambaki pe mwana oyo adiotaki DJ Momboshi wana elakisi nini? Komana kwa ni nakabongo kendi desu adiota mama lambi madesu mwana adioti lidesu mama lambi madesu mwana lambi madesu. Bon wana eza ndenge na bande ko tracer chemin ya nzeni ndenge na bande ko eza inspiration oyo ile ngai nzambe mutapesa ba inspiration bokanisi esili te DJ Momboshi azwaki mupiku ya ba question yoka lisusu défense na ye awa. Kutamana niko na pesa mbongo. Kutamana niko na pesa mbongo. Natanga kuma mwa cité. Mwana na ngai alinga kosokola te. Soki ava asokola alinga ngana pesa mbongo. So mwana na ngai ata butu keleka yebi mona mwa sala. Ava sokola alinga na pesa mbongo makunza magana osokola. Kasi ministère public alobi waya ye atalisi ke azali ko poursuivre DJ Momboshi non pas pour injure publique, diffamation te, imputation dommageable te, mais balande lié pour outrage public aux bonnes mœurs. Monsieur le Président, est-ce que la partie prévenue a le droit de parler? Cathy, quelle Cathy? Cathy rouge. Mais c'est de l'immoralité, Monsieur le Président. Les maires sont blessés. Tala! Oyo ekomeli DJ Momboshi ezali kaka exemple po na ba oyo batikali po na Kinshasa oyo banzembo nyonso ekomona buzoba ya ba contenu ya mabe na kati moye kuti ya kolanda ngo na baboti ezate. DJ Momboshi azwi 12 mois. Kasi oyo kozwa mayambala sima. Ha, tuyebite. Keyo. Maître champion Nalemba Imbu asala kabarozoir na ndenge ya kosakana te Serf Luzolo na fiston pero bakutana kinayi. Tangu yo ovandaka na kwe ko betaka batu matolo o mola mutu aleka te kaka président ozolia te lokola yonde osimbisaka ye mbongo ye bake batu mususu babimaka tongo bake koluka po na kolesa libota botala ndoko oyo ba bengaka ye maître champion ye mosala na ezali ya kosala ba rozwa ba nzungu oyo ba mama balambelaka kwanga biloko oyo ya bakek na ba gato ndenge kaka bozali komona nde yango esungaka ye atangisa bana pe azwa soin ya famille bana balia atamuteke botala ndako oyo ya manzanza boye yango nde depo na ye
esika bombaka biloko nyonso ya musala soki aye na tongo abimisi yango bulo ebandi otala ndeti boye azali kosala biloko basalelaka bakeke na bariske okomona kaka ebeti eta na misato etetuki kaka po azwa eloko ndenge nini ya kolesa libota bongo soki omoni ndenge azali kosala barozwa bokoki kondimba te degré ya professionnalisme ya boye izini kutu ekosa maître champion osalaka yango ndenge nini nasalaka na école ya kimbangiste en face nafomaka barozwa bamatuka bakantini babrevoir bamajor bagoutiere bon en tout cas naza na vendi marais na face ya école ya kimbangiste na lemba yini tosombaka batole nde toye tosali yango totie na mashine nde tofabrika yango kaka na maboko epuis na banzungu bamere balambela bakwanga toza mpe na mwa biloko ebele eza wana omoni wana yango nde tofabrikaka kaka na maboko bon badifficulté na biso ezalaka na kozanga kaka batole bamatole kaka bamatiere ya kosala na nde misala yango yango ezanga na biso mpona biso moko technique mayele nde tozekoli deja yango tozanga yango tuka ntango totekaka mpe esungaka biso mpo toza mpe baparent toza baresponsable toza na bana yango nde ezosunga biso antuka bon tozosenga kaka na bakonzi ya mboka antuka basoutenir kaka biso bato tosala misala wana maboko toza ebele soki basangisi biso tokosalaka mpe mwa baentreprise moko mpe ya bien mpona kosunga population na misala na bango basalaka na bamaraichere bato ebele ata bato ya construction basalaka nango mpe etile mpona kosopa na babrike na baflere ezalaka biloko moko misala ebele kaka ata bamamo balamba bakwanga basombaka mpe batono wana esungaka bango boye nde ezalaka musala ezobe ezalaka te tala ndeti boye maître champion akozanga ta 100 fois oyo te pour ke bana bazwa eloko ya kolia yo betera kaka matolo après na pokwa na ye na ndaku otuna mama wapi fufu nanga mama pesanga fufu nanga tala noko tika na yebisa yo okotuna ngulu ekei. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Solo la plus, ya mokola lelo. Et comme il a souka bosse penagi na ba image, vous pouvez ça. Merci na papa na 4B. Les géants Benilo Lazalaki, Nasima caméra, le jeune régisseur, il est frais. Voldi ngituka ndia chaki misapine wolo na régie finale. Ngai na bino tukutani lobby. Ikiyo.